keba wadol ba utiliser ote na bayini ya Karine Mokonzi na bayini ya la Chine. Wadol Mwanantsuka équipe nationale bando démarrer site à YouTube na yo vraiment ozosala musala kitoko. Na félicité d'abord musala ezokende bien pe nazali content na mona yo musala ozosala yango nesengo nyonso yango na ye na loba na yo Cynthia Wadol Mwanantsuka équipe nationale. Équipe nationale n'est Makamu Cynthia Wadol plus que star affilera la taille guitare qui avait pas dans les que tu veux pas malongi quand même au compte la baronne Mami Jaël Chaud Pamela Cheko la ma grande sœur hein moni yo Camille te bino tika mukebo kata bilamba po malili o par rapport elanga et tika mukebo kata bilamba mais toke na bino wapi to sala bino nini elo te wa tsaba na bouteille neke no meli o pasoli o bwaki madesu bachela moto toke lembi linzanza kwa nzanza bino nyoso elo te omoni yo obima na ofinga elo côté remercier Afilora Makasi pour na ngana beta o ngozo un bon gifle par rapport à impolitesse na corriger on a un bon gifle, mais remercier à Phil Laurent la taille guitare. Ça. Mbote ba papa, ba maman, banteko. Mbote ba rando, na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando, na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Wadol Cynthia Wadol na yebi esika oyozali oyebi ke na la baronne Karine Mokonzi bokoki kozala malamu koleka bato wana nyonso o balingi ba profite na yo. Nalandaki maloba na yo moko. Olobaki meme yo sokoza na likambo na mutu. Boza na malatandi olingako bimisa maloba ya mabete pambate tango bokozonga na kosolola na mutu wana simanango ozokanisa maloba mabe obimisa pona ye. Cynthia Wadol vraiment oraisonnaka très bien. Ozali une fille très intelligente, très intelligente, sage. Cynthia Wadol maloba no wana olobaki pona batu nyonso elingi koloba yo okangelaka batu kanda ya libela te oza pe na ntina ya kokangela moto kanda ya libela te ezala na likambo soki nini pamba te ntango olobaki bongo olobaki otiaki kombo bato te. Alors ngai awa lokola na moni musala no ezokende kitoko na yebi pe bato ebele oyo balingaka la baroni te oyo yebi na oyo yebi te eloko liboso bakointerese bayeba soki yo position nini oza nango na la baronne, position nini oza nango na la Chine. Donc bakoutiliser yo sagessement na mayele parce que bayebi yo zali mutu bakoko manipule facilité. Yango wana zala lisusu mayele likolo ya mayele Cynthia Wadol parce que bakobanda na méthode moko oyo ko imagine te po yo oyebi ko détecter bato bayaka na sima na yo ba utiliser yo contre mutu ba oyo pe baza préparé ba utiliser yo contre la baronne, contre la Chine
bayebi ozali vraiment mayele ya koyeba na nazoya po utiliser yo. Yango bakoya na ba méthode ebele na ndenge ya kosakana te. Ba oyo si bomesana bango kutu riska makasi ezali penza te, pamba te bobanda deja kozala na bango tango boza malamu na la baronne. Sikoyo po na ba utiliser yo, en tout cas bakolinga kutu te, non, bakosala kutu te, donc bakomitungisa makutu te, pour comprendre bien. Na lobi ba oyo bobanda skala soko alinga utiliser yo contre la baronne, o boyebana kala bosololaka bomesana tango bozali ensemble na bakarine mokonzi la baronne na ye moko la baronne, bango bakoluka ba méthode ebele te, pamba te baza deja na yo en bonne relation. Donc tango bako utiliser yo na yo moko okotiaka te, okokanisango kaka makambo normal o bokendeke. Na lobi teke bako utiliser yo ofinga wana oyebi yango, soki mutayeli yo toazo pousse o profinga oyebi deja nature na yo ndengo lobaki olinga kobimisa maloba mabete po mutu wana soki un jour bosololi o regretaka malobo bimisaki. Bango bako utiliser ndenge mosusu. Mena ko ekarte pete liloba oyo lobaki. Non, na ko ekarte yango te na ndenge nini. Na explique nanu bien na calme nyonso. Lokola yo uto loba olinga kobimisa maloba ya mabete soki un jour na mutu wana bosololi okomona sikoyo maloba o lobaki ebando geneo elakisi boye Cynthia Wadol. Mukolo yoko bimisa maloba mabe na mutu elakisi yo ndengo zawana ezali neti au passé limite, donc yo na mutu wana bokozala susu ba amite okoka lisusu kosolola na ite même olingi, pamba te maloba o bimisaki ya mabe yango moko ekokabola yo na mutu wana. Alors place wana yango keba batu oyo bakoya sima na yo bakolinga bakomisa yo na niveau moko, bamemo na modèle moko obimisa maloba mabe un jour, voire même ekokoza la prière na bango bakolinga un jour obimisa maloba ya mabe pona la baronne. Potango ekobima yo okozala no retour, voire même ezali prière na bango. Mengai na ekoloba na yo pona moma oyo na ndenge okomi nesika ozali site na yo ndenge ezokende musika. Bato ebele bakozala nango d'accord te to bato muke. Bato yango baza kaka elongo na yo pena bato baza na basite. Alors bato bako profite na yo pona relation na yo na Karine Mokonzi ezala ya kokabwana. Lokola pe obimisi maloba yo lingaka koloba mabe te na mutu, pamba te soki olobi mabe un jour ekokoma okoloba no, yo moko komona kilo poza na relation na mutu wana po maloba oyo obimisi ya mabe ezali deja oyo ekosala mabe pote ozwa ekosilisa yo courage ya kosala pote osolola na mutu wana. Alors batu oyo bakoya na sima na yo na ndenge ya mabe bango bako utiliser bakosala makasi bakoluka na toute méthode un jour yo bimisa maloba mabe contre la baronne pote bayebi ke soki kako bimisi maloba mabe wana ekomi relation ya yo na la baronne
irréparable. Irréparable na la baronité, mais na yomoko, po yomoko lobi, soko bimisi maloba mabe na mutu, sikoyo, moko loboko solola, obando kokate. Donc, obimisi sekele moko, oyo bato bayeba kite, ndenge nini, bakoko kabolao définitivement na la baronne, tona mutu songolo, même na afilora. Lokolo bimisi point faible na yo, ou bien point fort, oyo lingaka te, o bimisa maloba mabe, pozalaka. Mutu moko, un jour bokoko solola na mutu wana, likambo ezala te. Siko eza na batu, basambelaka, na ndenge na bango, soki na modeli nini, pote yo, na la baronne, bo sololaka te, bo sekate, ndenge la baronne azalaka na afilora. Alors batu wana, souwe na bango, bamoni ke, le sel eloko tokoko sala na wadol kaka, un jour to bimisaye, maloba ya mabe, ya makasi contre la baronne, wana makambuse bongi nango, Cynthia Wadol, ata bakuta na Karine bapesa nimbote, akokima po asa bimisa maloba mabe, akokakate ko bimisa maloba mabe, pambate yemoko eko détruire, donc maloba no mabe, eko détruire yomoko okokaka susko solola, na moto bimisaki maloba mabete. Alors bango bako profiter na wana. Mais Wadol, en tout cas, courage, makambo na yo, site na yo, ezo kende bien, ozo sala musala na yo, vraiment kitoko, ozali pe à l'aise, en tout cas, vraiment, félicitations lisusu, na moni likambo susu, ya koloba te. Équipe nationale de Makamou, Cynthia Wadol plus que star, affilera la taille guitare, qui avait pas dans les que tu vois pas malongi, quand même au compte la baronne, Mami Jaël Chaud, Pamela Cheko, ma grande sœur, hein, Monio, Camille, te bino tira mukebo kata bilamba, pour ma lili oh par rapport à l'anga, et tika mukebo kata bilamba, mais toke na bino wapi to sala bino nini ela otewa watsaba na bouteille neke no meli o pasoli o bwaki madesu bachela moto toke lembi linzanza bama nzanza bino nyoso elote omoni yo obima na ofinga eloko te remercier Afilora makasi po ndem tapona lingana beta o ngozo un bon gifle par rapport à une politesse na corriger o. On a un bon gifle, mais remercie à Philora la taille guitare. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour,
balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nia ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso jipe kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya komba congolais TV vraiment ngamona zana chaîne ça kitoko ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya nia ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.